le malheur ne vient jamais seul. Mobali nanga utuzana pour le moment azaki na posa a honorer nga comme na posa a balanga a fait officialiser makambo au niveau de famille na l'état tout ça et à ma grande surprise na yo mona ke mutu a benga ka susute ato komeli a répondre ka susute ayo komelanga wana mobali no ya poto oui mobali nanga na poto ndayo komelanga. C'est vraiment ce qui est vraiment sérieux, ça qui est pas exemple pour ça à honorer nga à balangai donc ça non na compé déjà comme ça na moni pas ni mabete ya salinga mabe mon côté et mobali na ngana pa poto pour na koza égoïste et puis pour na koza méchante fille na linga kaye je l'aime de tout mon cœur na we baté non ça nini nakopona nani nakotika nani donc merci joie libre donc c'est que la comité vous signez contrat na ngai mais pour moi nango bien vous tala mukaka la chaîne moko Sarato TV. Vous abonnez, vous m'avez contrat dans un signé na Barça. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons Suisse, il y a Messi. Bayern surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille non, mais sauver le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans merci à qui. Voilà, mbote na bandeko nyonso bakolanda biso na Sarato la TV mbote bon après-midi pourquoi elamu na bandeko nyonso bazolanda biso na Sarato la TV chaîne na bino ya actualité chaîne na bino pesaka bino ba histoire vrai chaîne na pesaka bino ba makambo moko ya bien tango kozala fatigué tango oyo mayele suki yo binata na Sarato la TV okoti boye okoti ba histoire moko ya bien ba émission moko ya kitoko kaka mosala ndeto sala kati to sala ka bien mosala toujours bienvenue sur notre émission vérité présentée par Paul Mukeni mwana suka ba Mukeni nyonso et blanc de la presse congolaise vraiment merci de m'taper sanga kombo yo amiral Nzoko nzorologue mwana mobali moko bien to asenomanga na kombo ya blanc de la presse congolaise vraiment merci nayo on a sepela kotanga kombo nayo esala nga bien journaliste nga Polo obosani olobela su kombo na ngate bon yango na vraiment andimi yango merci merci na moral 15 réalisateur ya émission oyo vraiment ceux qui bomoni image kitoko bopesa merci na 15 derrière la caméra merci na la patronne maman Sarato la maman Mokonzi oyo après ça pour les espace pour na émission na bino kitoko vérité voilà lelo la vérité ya biso ya mokolo mwa lelo na yambeli bino ndeko nanga ya mwasi soit na lingala kitoko ne balobaka elenge ya mwasi temeka ko solola na ye par rapport ya lisolo na ye lisolo nini oyo amemeli biso lelo na Sarato la TV lisolo nini amemeli biso na vérité tomeka ko yoka ye et vous allez vraiment bien. Moi, ce que vous avez même langage nangai, au cofongola un plateau nangai, bande ko bamona invité tozana na plateau na biso. Comment ça n'a été marqué, bah tu sais pas le baga. Vérité les gars na plateau, mais le na bureau, mais le problème mais bien on libanda, bon comprendre micro ba émission na trop garage ya. To kimi na bureau, to te bureau stop, tozana na moi libanda, to la sabino kaka par rapport à émission et ça la vraiment bien. Moral, ce que vous avez même langage, nanga au cofongola un plateau, bande ko bamona invité nangai. Bonjour maman. Bonjour Paulin. Bonne santé. Moi Muki, bon comme si c'est ça soit. Ah. Tozali. Voilà to yambi yo na vérité émission oyo batebele bazelaka émission na bino préféré to yambi yo avant to lika na makambo nyonso cheka loboko likolo lobina o lobobe vérité. Je jure de dire rien que la vérité. Vraiment. Merci maman oko se présenter na bandeko ba Hollanda yo parce que ngana yo na yebi déjà kombo
depuis Kaoya qui n'a pas combo maman Rachel, bandeko pe ba Olanda yo se présenter ça la moi bien. Oui, nga Rachel Siko pour na bentim nga Chou quoi. Rachou. Voilà maman Rachou toko yoka yo li solo ni no memeli biso na tongo ya lelo. Oui. Oui vraiment na c'est décidé qu'il y a koleka na émission oyo. Vérité en face c'est parce que Vérité. Bon, dernier mot là, on a passé mbote na confrère mon vieux Vincent Toulouse, oh il a ça la capé vérité en face. Ah OK. C'est bien mbote. Oui, merci. C'est na c'est décidé qu'il y a koleka na émission oyo. Donc déjà pour na kobeta moi li solo nanga. Nazaki na accompagné mon andé ko vivre na Anaki. Tout s'est passé bien. Nazaki bien. Bandé ko s'occuper nanga bien. Donc nabaki na lelo soza pena na mobali na yo. Kwa pena accompagné mon ko s'occuper na très bien na kolata na yo, na kolia na yo. Donc nyonso za nango posa donc azalaki vraiment na pona ko sala nyonso na bandé ko senga. Et le que c'est passé, et ça quand na moment mon corps il faut voyager. Voyager, il y a quelqu'un de Libanda Mboka. Il y a voyager qui de Libanda Mboka. Na pena tikale na kaka na confiance na bolingo amour onazaki na ngopanae. Na déjà qui bon yo vanda kozela tout ce temps yo sala même 5 ans, 6 ans tout ça. Na vanda na zela et Nzambe loko asala biso ka ba surprise donc nazaki surpris donc les cas qui quelque temps ou abandé susuko ko bengate ko tinda même pas message attention na komeli abandé ko répondre souté na mona loko c'est comme si donc nazo lekisa na a quelque chose na comme l'exatant ya vendre la mobile moko on a ba position na été et l'autre côté ceci c'est là oh côté tout bandeko ba mais comprendre place là bien vous allez qui na bien et comprendre mobile azo komelo société zandeng oui papa Paulin abanda qui vraiment ko komelanga et puis to anda toza qui tout le temps contacter na Facebook WhatsApp to anda ko sola anda pe ko tindela mbongo Nandos a vraiment bas code, mais et que les quelques temps, des vraiment n'a évité ce qu'a bloqué kinga pour attendre message à pas basso tindele comment qui vraiment difficile à répondre té ata au bengié au monde a qu'à le répondeur donc ato komele na WhatsApp à répondre té donc c'est ça là qui vraiment ta moulaï donc c'est là qui vraiment ta moulaï oui yango na vanda ki pe na mi lobela ki bon au vanda kozela mutu moko onoye ba sous position na été donc et comment qui vraiment difficile donc na comment ko se soucier donc na comment pe ko banga na comment oza malade ndenge na ndenge parce que nazala ki vraiment na bolingo na makasi donc ba famille ba yebaki et pe famille na nga ba yebaki tout ça donc et après wana na yo vanda nanga de na ko kutana na tonton moko boye gloire à Dieu alinga ki ngape c'est jugé bon yako mais quand peu ko tenter pour la deuxième fois na tenter sous chance parce que na courir ko vanda ka bongote donc na jugé bon yo pesa mutema lisusu cette fois-ci na mekanam de na pesa ki sous mutema to vanda ki pe bien. Tout s'est passé bien. Les contrats pour tout le monde, a eu charge, il y a depuis 4e des humanités, on a été dans l'université. Donc, à ce qui peut engagement, il y a foot, même frais scolaires, syllabis, ceci, c'est là, tout. Abandé pour ça, donc. Et, abandé qui? Hein? Et bâti c'est na rôle bandé ni pas pour c'est vraiment
difficile ya ko comprendre donc mobali on a zana awa on a komaki na pour le moment a comme si on a posa donc a honorer nga donc ça la laisse courage courage bête la bandeko ba me ko comprendre yo biso peut me comprendre yo par rapport ya isolo na yo dans ce moment déjà osa bien te on dirait les années oui les malheurs ne viennent jamais seuls mobali nanga utuzana pour le moment azaki na posa a honorer nga comme na posa a balanga a fait officialiser makambo au niveau de famille na l'état tout ça et à ma grande surprise na yo mona ke mutu a benga ka susute ato komeli a répondre ka susute ayo komelanga wana mobali no ya poto oui mobali nanga na poto ndayo komelanga. C'est vraiment ce qui est vraiment sérieux, ça qui est pas un pour ça à honorer nga à balangai donc ça non c'est tout mais qu'il faut comprendre moto azana poto et puis à proposer à balayo ou yazali à wape à proposer à balayo oui donc n'a commis vraiment au bout de mes souffles parce que non ebaté ou asalinga babula mopé parce que na komi koko ma paix vraiment na bolingo na e po so ko va le temps on va na mutu donc bolingo ba mesana nango donc na komi pe déjà ko mesana na moni pa ni mabete asalinga mabe mon côté et mobali na ngana pe poto pour na koza égoïste te et puis pour na koza méchante fille na lingaka ye je l'aime de tout mon cœur na e baté non sa nini na ko pona nani na ko tika nani donc vraiment c'est que surtout mais qu'il faut comprendre de qu'on a besoin à moi si azali embarras de choix c'est-à-dire azoye bati a rejoindre ni a kotika la nanani sikoyo c'est long bango nyonso mibali azoye bati moi qui suis moi yelingai mais ana ko tuna yo ndingi oyo zo monela parce que côté la bien au lobby oyo azawa azwaki yo depuis 4e humanité à même université maintenant le oza ce oyoza isa pona oyazalia o wana pe akenda poto aza mobali na yo olingaka ye bon na minute na ebité quant à moi bandeko bozo landa biso bomekana no kozala bisika na biso bo to mekana kozala esika ya ndeko na biso ya mwasi tozoye bate na bango mibale nani yango a proposé yo mutu ya liboso ke non azobala yo oui pa pole pona buka lokuta te na miso bandeko na ngai bolanda biso nta proposa ki ngamta liboso eza otozani anakini et à ma grande surprise na yo mona ke o ya poto pe asali ba recherche au contact nga pona aza posa pe a honorer nga et tombé na moment moko ba mi balé non e ba te sur ça nini même année oui même année même mois non e ba te comment je dois faire donc na komi vraiment na souka par rapport les donc je ne sais pas est-ce que mobile wana ya poto a ebiki a na Kinshasa ozaki déjà occupé non donc na ebité so buzo bani na salaki le cas contact ni bunga qui n'a tikala même pas qu'on rencontrer mobile yo tozani a qui na zaka un mec tout ça o na zaki na ye et o pas en poto na tikala te ko yebise ki le quoi yo zo bon benga te na ko belu soit message qui na komi na mutu musu a na tikala o sala ngote donc na bango mi balé ba ebika ki bazana ngamoko donc voilà bandeko bozui libaku ya Rolanda biso j'espère que bozota la biso na Saratola TV le moko boyoki ndeko na biso ya mwasi comment abeti histoire na ye histoire vraiment ezana pasi
et ça la passe pour na bandeko na biso ya mibali vraiment eza moi passe bandeko na biso ya mibali tant tozo vivre na mwasi to lingaka kozala mukusete na mwasi zala clair na mwasi na yo soki moni ki mwasi oyo tika place yo uta ozolinga ko zoyer lisusu te soit ozolinga ko bala ye lisusu te yebisa ye pour asalata eloko mosusu maintenant yo otiki mwana bato mpona tamulai osokipaka na ye lisusu te mobali moko alobi abala ye yo mpo ye obala ye eske ata biso moko ata bino moko bandeko botala biso eske kozala likanisi ya malamu yango tozopesa mpe bandeko oyo baza libanda ya mboka oyo baza na Kinshasa oyo baza na Matadi oyo baza na Lubumbashi Angola vraiment soki oza na mwasi na yo soit mobali na yo zala clair devant ye ekozala vraiment bien maman Rachel nayebi te toyoki lisolo na yebi yo biso mpe antaki bapanzisa yango na Saratola TV antaki vérité parce que ezalaka wana mpona kopesa solution na problème ya motu toza na oyo nini tokosala na part na biso nayebi te na part na yo eloko nini oyo kolinga biso Saratola TV tosalela yo. Merci beaucoup vraiment par Paulin. C'est eloko na kokosenga comme aide ezakaki donc bato baolanda biso o balanda Saratola TV donc bameka mpe kobenga donc bayebisanga soki nakoki osala nini pour vraiment na luka solution vraiment na likambo donc pour les moments donc eloko na kosengaka yango wana vraiment bon comprendre que ndeko na biso ya mwasi azana besoin ya lisungi azana besoin ya lisungi na yo yo moto zotala biso conseil na yo contribution na yo eza vraiment na place non nga moni osala boy nga moni osala boy soki bopesi idée biso tozawana pona ko benga ye te maman Rachel to monaki balobi boy mais biso na part na biso iloko to koyebisa yo biso to kosa elo choix te choix eza na ngambo na yo paka monyo eza na ngambo na yo yone moto ozana décision ya suka yone moto ozana décision ya bande yone moto koloba non nga na préféré moto ya poto non nga na préféré moto ya a parce que yonde moto yebi mibali na yo yonde moto vanda na bango oyebi bango bien biso to yoko yoka bango kaka na lisolo idée vraiment ekozala te oyeba nani azama malamu soit nani azama be idée biso to kopesa yo yonde moto kovanda o raisonner ko penser ne loko ya mabete ko mona te ki ko banda ko betela ngo mutu nyonso te parce que mutu nyonso te aza ya ko lobela vérité mutu nyonso te aza ya kotalisa makambo ya bien surtout ba makambo neti maman bala oyo ezaka na ba problème ebele vraiment zwa kimia oyo bandeko bakoloba biso tokozala wana mpona kolakisa oyo yango vraiment ekozala vraiment bien merci na bandeko oyo nyonso balandaki biso merci na ba oyo bazopartage na biso merci na bato oyo bazopesa conseil na biso merci na mama na ngai mama Rachel Ndaya depuis Afrique Sud oyo azalaka soki émission akoti Paulin moni makambo oyo bamemango boye toujours maman nazo sepela mama Archindaya depuis Afrique Sud merci vraiment Marco Titingai Kalabo vraiment maman merci na la patron na maman Saratola merci vraiment na bande kuna biso nyonso o balela problème kendi les frères de problème kendi les amis de problème kendi Luanda sina Trice la belle balobi Trice la belle na Angola wana vraiment moi c'est moko ya mwindo kitoko wapi merci na Clara balobi Clara de nous motema ya Alino Kizaza Alexandre Mbenga Bekwa d'Angola bambote na bino na bébé kitoko vraiment merci lisusu na Albi Job de moi on a les amis de problème kendi merci lisusu na DJ Joel na Lukampa wana DJ moko ya bien DJ a partagé la émission pour les vraiment merci pour na oyozo sala merci na bandeko na nyonso les padres manga base na mobimba base le kambe le padre manga na moni sable besa de moi na moni bongo Jordan Diogo J23 bambote na yo na moni susu amiral Nzoko na moni susu nani boza telme belé pourquoi pas na Yusufa
Adebayor motema ya Enis Itumba vraiment bambote na bino nyonso oyanga merci na petit sœur na moko Sidonie Pemba merci na présence ya docteur Patrick vraiment merci mon docteur docteur de nous vraiment mbote na nyonso yanga maman Bota Pole Mukendi maman Jeannette Mboui merci vraiment. J'espère que tu as commis la soirée émission Nabiso au Togo le baraki bosungande on Nabiso ya moi si beaucoup mais Nabiso numéro ezawana et que vous allez vraiment bien remarque Nabino et vous allez Nabiso kitoko merci tout le monde ani bongo balé simana invité mususu bye. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans Ngaï. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène Moko. Sarato TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans Ngaï. Mais vous signez dans Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone. Il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarato TV. Vous avez un contrat dans Ngaï. Merci à vous.